breaking news boza ebele kolanda basango ya Congo en direct ya Sentinel TV et en direct ya Softking TV et mettre sur internet. Bozali bongo na les messagers de la bonne nouvelle Proverbe 30. Merci na ba onyoso ba pesa biso confiance bozolanda biso à travers le monde. Nzambe na biso a pambola bino pe pourquoi malamu to journée malamu na banda ko la bino. Basango ya Congo oyo tozana ngo lelo tozali vraiment na première semaine ya mois ya novembre, mais toujours bandana ko pesa bino ba renseignement to ba information ya makambo wuti ko likana Kinshasa na dernière semaine ya mois ya octobre, c'est-à-dire le 28 na le 29 le 30 na le 31 octobre. Kinshasa et outi korate carnage ba Rwandais bangai ba massacré ba bomamabe. Alors mukolo wampombo oyazali moko ya ba conseiller ya Kabila a pesi bango mayele alobi soki bosali carnage ezali bongo eloko oyo Amérique azozela po a sila na Kabila bopesa ye occasion wana te. Qu'est-ce qui s'est passé week-end outi oleka, c'est-à-dire le 30 ou 31 chaque Botou na Kinshasa ezali na ba Rwandais ou ba patriarcat tous les 4 coins chauds à Kinshasa pour na koyeba qu'est-ce qui se passe, parce qu'il faut boyeba Congo est sous l'occupation rwandaise. Alors ba militaire ba Rwandais ba tambola ka mokili mobimba koluka ko bomisa to ko bomisa ba Congolais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ba yaki ko remarquer ba kuti 25 corps, c'est-à-dire 25 bibembe ya ba Rwandais ya ba garde ya Kabila, parce que Nikolo tout chaque pourquoi ba garde ya ba Rwandais ba kufaka ba bomaka bango o to ba kisalo mebanda me bato ba bomaka bango ba yebanité. Alors Kabila koma ko batama Zoé koma ko batama dernièrement kutu ba rataki Zoé na niveau ya quartier 1 Anjili. Alors l'air ba yokuta 25 corps elali peloko epesi bango passe parce que na ba corps wana nyoso to ba Rwandais chaque liboko ya droite ezaki mutilé, c'est-à-dire bakataki yango. Alors bakati yango bakena yango batiki corps ekufa mais liboko ya droite ezate na tous les 25 corps ya droite. Alors commandant ya ba Rwandais ya ville ya Kinshasa Mukugisha babengaki pe Dieu merci alias DM asilikaki mabe atindi bato na ye bakita na ba 4 coins ya Kinshasa Matonge Banda Njili esika ba ambiance ezaka makasi pe bakota na bakamp militaire nyonso esika ba Congolais baza kuna sans armée ba sala carnage. Mais lokola likambo ekomaki na mato ya sécurité ya Kabila bapesi conseil babi pekisa bango soki bameki kosala carnage kaka na poko ya lelo pe bolongwe, parce que ezali jeu ya baaméricain bazo soutenir bato wana basimisa bino touche po te balongola bino. Alors botala bino mo bomoni ndenge nini mwana Congo bazoboma ba Congolais et que bato oyo ba Congolais bakoti bani ba libérer mboka kaka Congolais azo ko empêcher libération ya Congo esalama. Alors makambo oyo ezolika na Kinshasa kuna eza ya kolinda ba américain baboyi vraiment Kabila à se représenter, baboyi asala oyo babengaka bongo glissement to a changé constitution. Mais Kabila alobi ye fois tikala kaka président Congo sinon osala KO. Alors ezali pasi mingi pe na côté ya est Kabila azosala nyonso tout a installé 90% ya bandekone ba Rwandais na est ya Congo. Mission monene azobunda nango yango wana yango oyo tomoni ba chronique mikolo nyonso tout week-end oyo bato balobeli sur visite ya Moïse Katumbi na frère na ye KTB Katoto chez Tshisekedi. Alors bandeko nanga eloko nini tokoki ko retenir na masolo oyo ya Moïse Katumbi bake kokutana na papa na biso Etienne Tshisekedi. Avant tokota na yango nazokendesa bino ke qui sème le vent récolte la tempête. Mende asemaki mopepe a récolté mopepe ya monene bauti kobotola ba service rwandais ya Kabila babotoli Mende passeport akobima sute pe Zoé Kongolo Mobutu Kabila abeti copiezement abeti Mende parce que Mende
ti asalaka kichaku na TV azala na ye combattant eloko esalaki bongo eza kilokoso kaka me na kuzu abudaka Kabila eloko ezosala bien congolais tout na oyo aza combattant na oyo aza traître na oyo aza kolabo balingana na bango Kabila te nzoka mende epa bandeko na ye atongaka Kabila alobaka mabe ya Kabila or ba mouchard baza ebele kaka bandeko ya mende bake kofunda ye epa Zoé atabasaki ye copiezement babotoli ye passeport pe batie lokola résidence surveillée akoki kobima kaka ntango bango balingi pe bachanger bagarde na ye. Alors masolo wana ezoleka na Kinshasa esika mende Tchakou Libondase abetamaki grave. Alors boyebi bien que santé na eza kobeba chaque année abimaka chaque mois abimaka pour qu'il nous change makila. Cette fois-ci baboyi abima na mois oyo octobre il fallait abima en Afrique du Sud to aya na mikili na ngele baboya ki abima parce que passeport na ye bakangi en haut. Alors batuno surtout bazolobela Tshisekedi wa Mulumba oyo bokundaki asekwaki 3e jour est-ce que aza important te pona nini Tshisekedi tomoni mikolo uti oleka Obama ye moko atindeli représentant na ye na bafeur ya Grand Lac ake komona ye na résidence na ye na Bruxelles pe tomoni susu Moïse Katumbi ake ye moko te ake na ndeko na ye Katoto parce que Moïse a dit bien que soit kendeki ye moko vie Tshisekedi alinga ya mbete pour Moïse a collaboré makasi na Rwandais wana. Alors il a fallu amener grand frère na ye Katoto oyo azali vrai congolais pe je crois aloba Chiluba yango bakendaki. Alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi rencontre oyo et ces rencontres oyo et pour bénéficier na ba congolais? Pourquoi Moïse a accueilli Komona Yachiti juste après passage il y a envoyé spécial il y a Obama? Alors tout temps on a nos nouvelles batindeli biso pourquoi ils a bongo ngana zoaka ba renseignement au batindeli nga ezali awa balobi vendredi 30 octobre à Bruxelles. Moïse Katumbi et son grand frère Raphaël Katebe Katoto ont rendu visite à Étienne Tshisekedi, le président élu. Nos sources nous rapportent que la rencontre a tourné tout autour de la situation politique en République démocratique du Congo et de la crise qui s'annonce, ainsi que des pistes ont été explorées sur la nécessité d'un large rassemblement visant à faire barrage aux nombreuses et diverses du clan Kabila. N'expliquer na lingala, c'est-à-dire pourquoi bakutani parce que bamoni ke crise moko ezokota mikolo. Alors Kabila azosala nyonso to atikala na pouvoir. Kabila azosala nyonso to ayiba tricher pe akotisi ba élément mabe o bazoboma na Congo. Alors il faut sikoyo nécessité za makasi piste ya ko stopper Kabila ezali rassemblement makasi ya ba congolais nyonso. Mutu nyonso to alinga congolais. Mutu nyonso to alinga Congo. Azala congolais de naissance, azala congolais d'empreinte, azala congolais ya mundele mais soki alingaka Congo azala bienvenu faut tozana na rassemblement to sangana biso nyonso tout pona ko faire barrer ko sala barrage na ba nombreuses dérives ya clan Kabila, de nombreuses entorses à la constitution, dont la dernière est la nomination des commissaires spéciaux pour diriger les nouvelles provinces en lieu et place des gouverneurs élus, ont fini par susciter la fibre patriotique chez ceux-là même qui hier encore étaient associés à Joseph Kabila dans son œuvre de la destruction de la République démocratique du Congo. Que faut-il attendre d'une éventuelle coalition Joseph Tshisekedi et Katumbi, Moïse Katumbi? C'est-à-dire que Kabila a déjà yiba constitution azo niatango na constitution na biso na nulle part balobi il faut nommer ba directeurs généraux, il faut normalement ba gouverneur bazala nommer, mais le fait qu'il y a créé ba province moko pour na ko démembrer Congo, pour na ko nyokola Congo ezo sengela sikoyo batonyo surtout ba sangana pour na ko tia barrage contre ba buzo ba oye azo linga osala.
Alors eloko ni tokoki ko s'attendre na éventuelle coalition Tshisekedi Katumbi. D'emblée, nous serions tentés de répondre que ce serait le mariage du peuple dont les aspirations sont incarnées par Étienne Tshisekedi et les dernières élections l'ont prouvé. C'est-à-dire que likambo oyo bazonga kosala ba élection ya suka elakisaki que Congolais tout alingi Kabila te, Congolais tout alingi changement. Alors lokolo Tshisekedi aza na confiance ba Congolais et que ba Congolais ba votaki balingi ye a travaillé bien que communauté internationale bazoboya yango Moïse Katumbi aye ko s'associer na Tshisekedi pour ete basala bloc moko pour babare Kabila est babare ba nini ba tricage biloko nyonso to Kabila osala to éviter est-ce que Kabila est-ce que Moïse Katumbi ba kabwani vimana Kabila. Je crois que Tshisekedi est un grand politicien à koyeba ceux qui Moïse Katumbi a sala ba vanti to aza traître. Moïse Katumbi a des moyens financiers colossaux, en est parvenu à s'acheter certains lobbies américains. En face, Joseph Kabila tente maladroitement de s'organiser après les coups de massue subis suite au départ fracassant de certains de ses alliés politiques. Alors, Alliance Oyo, Oyo analyse de batindelinga ngam nazo lobangote nazo pesa bino be information, c'est-à-dire naza pour angote na etalinga te mais nazo informer bino parce que ba epesi na information pour comme pas na bino. Balobi ete ba moni que Kabila azo sala tout à forcer, azo sala tout à s'organiser malgré azui et beau tout, c'est-à-dire azui échec ndenge ba G7 balongwe pe batebele ba démissionner. Mais sikoyo Tshisekedi ana posa ya muto ana mbongo. Or Moïse Katumbi asombi ba sénateur américain parce que COP likopato corruption eza moi mindele et bande pas mindele, c'est-à-dire Moïse ana mbongo oya Congo asombi mindele wana oyo bazalaki o batiaki Kabila na pouvoir, asombi bango a corrompre bango, mais azosenga sikoyo Tshisekedi aya na population atie poids pour bakende liboso wana ndenge bakomi ngam na comité mais eza analyse nazo pesa bino. Alors manifestement le dialogue politique national semble être la seule planche de salut pour Joseph Kabila et les siens. S'ils veulent tenter d'échapper à une fin macabre et d'éviter un bain de sang, c'est-à-dire que dialogue oyo eko bénéficier na Kabila pour na nini pour ete soki atie mutu makasi akosuka lokola Samuel Do bakozikisa bango bakotumba bango. Alors na dialogue oyo bazolinga konovandisa bayebise ke a perdre nyonso adongola basoda na ye na kimia abima akende parce que bazolinga ba étouffer guerre oyo Kabila alingi ajouer aboma na Congo alinga tia kao. Alors pona ko étouffer ango fubo kende bosolola boyebisa longo na malembe, au cas contraire nde akomona o balobaka batula mpaka bamona peleve. Donc ezali ndengwana ndenge bazoloba. Alors Étienne Tshisekedi avait ok. Selon certaines indiscrétions, cette rencontre a permis de dissiper les craintes et les soupçons entre Tshisekedi et ses hôtes sur les vrais agendas du dialogue tel qu'il est conçu par l'UDPS et la communauté internationale. C'est-à-dire dialogue oyo masolo na bango bakenda kokutana po baluka bayeba baza na confiance po bayeba ke dialogue ndenge fait de route ya UDPS ezoloba elakisi te Kabila ko glisser, elakisi te kotika na pouvoir, mais ezolakisa dialogue yali ko botola eseni pe ko yebisa abima na malembe ye na bato na ye nyonso na kimia, sinon bakosala na force po akende. Et puis bango nyonso to bazala na comme accords. Alors Étienne Tshisekedi avait signifié à ces deux autres qu'il est contre le glissement du mandat qui lui est dû, mais usurpé par Joseph Kabila. Étienne Tshisekedi alobi aza contre Kabila glissé parce que mandat au Kabila a travaillé ça mandat ya ye Tshisekedi a gagné. Alors kotika Kabila glissé eza lokola komi finga ye moko parce que za ngonga o ye fois à gérer. Alors à quoi qu'on dit maïlo pour Kabila c'est un voleur, un criminel, un assassin de grand chemin. Aïbi bankitama belé pe azo bomsaba na biso
pe azo ko peuple côté à est ko tchabande ko na ba rwandais donc likamwana fosila actuellement obligé l'actualité oblige le président Etienne Tshisekedi a souhaité plein succès à l'équipe du tout-puissant Mazembe qui joue la finale aller ce week-end parce que dimanche en Algérie. Nous apprenons au moment même de la rédaction de cet article que le bureau du président de l'IDPS va publier très bientôt un communiqué officiel sur la visite de Moïse Katumbi et Raphaël Katoto Ndenge Basale. Alors, Ndeko Moussousou Chris Mabanga a commis, bien entendu, Kabila prépare le coup d'état constitutionnel tendant à laisser le pays dans la crise et dans l'insécurité. Nous demandons à Etienne Tshisekedi, à Moïse, de s'unir pour faire échec à toute manœuvre de Kabila et ses Rwandais qui envisagent la déstabilisation du Congo. Patrick Polo Ilunga a commis, l'union fait la force. Tony Dialungo a commis, mais Toza Simanabino, stratégie à travail au Bozo Salezamabe, Toza Malam, Toza a besoin d'informations, accepter les contradictions pour mieux travailler, car le travail consiste à l'intérêt général du peuple congolais. Donc, Ezali Basango Oyo, Toyokaki na Toyokake, Moïse Katumbi akendeki kokutanana Papa Tshisekedi ezalaki pona masolo oyo na uti ko betela bino. Breaking news eza basango ya Congo na bandako na bino. Oza jeune congolais, oza intellectuel, ozali étoile brillante keba mibatela pona complot moko monene ezali contre biso ba congolais, surtout ba jeune étoile bato ba intellectuel ba o bazotanga na ba université ba tie ba poison ba pesi bato ya kamere bato ya ndenge na ndenge ba rwandais po na kotiela ba congolais ba poison lo na regretaki ke bato ba benge ngai ke samedi nyembesi alexaki bato ya kamere na TV. Alors eza mawa mingi kokamwa ke bato bazoboma ba congolais ba alexia susu mutu ya kamere na TV ya ba congolais ya résistance eza mawa mingi kozala journaliste to koluka kosala politique soko ozolia mbongo to ozoyeba te ba enjeu nini ozolekisa bandeko mingi bozoleka na ba internet bozoleka na ba social media na ba TV tokojijaka bino mpe bokokangamaka likolo ya babuzoba bozosala ya kolekisaka ba ennemi ya Congo ba traître ya Congo na ba TV na bino mpe na ba espace na bino to ba publicité na bino. Alors tomoni ba site ebele ya internet ezolakisa kokumisa Kabila kolekisa biloko Kabila boboma biloko na bino te botika ngo kaka ndenge wana leto libere mboka toko récupéraka moko na moko parce que sokoza nationaliste okoki jamais kolekisa mutu ya Kamere mutu ya Kabila ya PPRD to ya INC na TV parce que bato wana bazali bongo ba ennemi ya Congo. Donc bato oyo bazobomisa ba congolais. Donc toke ba na Congo ba oyo baza ba intellectuel bozala ba victime ya enlèvement ke bana bato tout bozo ko o ba bengo na téléphone ko peso ba rendez-vous il faut yeba zanani ko yamba n'importe qui te na ndako na yo ko pesa n'importe qui mbote te ko lia pe na ndako n'importe qui te pe ko lia na n'importe qui te tozaka na idéologie ya grand prêtre Nyako Satikela biso pas de contact na n'importe qui, pas de contact na n'importe qui ezali pour la protection na au congolais parce que tozali bongo population na biso et tozali bongo en voie ya disparition parce que benemi na biso bayoki elengi na mabele na biso balingi koboma ba congolais po babotola mabele na bango. Alors tozali susu na breaking news na biso tolobi pourquoi tosukisaka breaking news ya lelo ezali première breaking news il y a mois ya novembre c'est-à-dire toza mukuse balobi pourquoi ceux que tu aimes de plus ce sont toujours eux qui causeront beaucoup la peine sur ta vie. Na lingala bato yo lingaka mingi bato yo zaka na souci na bango olinga bango babonga ezaka ka bango nde bako inquiété yo bango nde bakoyelo ba problème bakozala même prêt bafuta bango mbongo pour passer mabe parce que nkolo Yesu alobaki l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Ezali diable a yaka toujours ko infiltrer bato oyo yo solola na bango bato oyo melaka na bango
bato oyo ozala na bango malamu mpo baatteindre yo. Yango liloba na Nzambe elobi l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Yango wana bokeba tobondelaka makila ma Yesu epurifiaka nzoto no esprit na yo na bana na yo pour attaque nyonso monde des ténèbres ezala nul et sans effet na bomoi na yo. L'ignorant, c'est par manque d'éducation qu'il ne reconnaît pas qu'il ne sait rien. Bato badisitaka même pona likambo ayebi tina te eza kozanga éducation nde ekomisa bango ndenge wana. Okomona ye azo discuter, okomona azo solola, okomona azo tomboka, aza prêt abunda mais ayebi ne eloko moko te. Alors nini ezosala bongo ezali manque d'éducation, ezali manque ya kose cultiver, ezali manque ya intégration nde esala bato ndenge wana. Alors ndeko na nga ko tambola na n'importe qui te, kosolola na n'importe qui te, zala ekenge, kolia na n'importe qui te, parce que mboka na biso ezali sous occupation pe ba ndeko oyo ya mitema mabe balingi ba silisa biso poison eza na mboka esika nyonso oza na diaspora keba kosolola na n'importe qui te, kolia na n'importe qui te, parce que ozali sujet ya extermination. Nzambe na lola amona bino breaking news ezalaki bongo. Proverbe 30-30 depuis Mongalema moto moko ateyami breaking news Yesu nkolo